Bonsoir bandeko congolais. Congolais, ilobi nango pasteur Mate apete. Congolais alingi ndeko na ete. Nga totindisaka mbisi na Kinshasa. Mbisi oyo euti Kinshasa. Eya deja eumeli. Bimisi morceau oyo kutia na mai pona kolamba lobi bota biloko to trouver na kati ya mbisi. Koyake mbisi eza ya munene nzoka tala. Bazwa ba makasa bagumba bakotisa na kati ya mbisi pona kovimbisa mbisi. Fongola makasa wana. Koyake mbisi eza munene tala. Tala nde ba makasa ezobima na kati ya mbisi ya nzombo makasa. Soki ya kwanga soki ya nini. Fongola wana finasi ko mbisi ndenge tikali tala. Donc mbisi on dit pour là bo. Il y a moto moko. Mbisi eza ya moto moko. Tala. Lokola bamonaki eza muke epete bazwi bakoti ba makasa na kati evimbisi lokola mbisi ya munene. Pona nini congolais? Pona nini biloko aboye? Pona makaso botia bongo soki eza mabe na santé ya bandeko na bino. Pona nini koluka toujours mbongo na ndenge ya mabe eza malamu te biloko aboye? Banza na makasa na kati. Tala. Butala. Makasa ibimi na kati ya mbisi. Eza pe ya kwanga te. Makasa makemba soki ya bitabete. Tala ba makasa bakoti na kati ya mbisi. Pona ni mutema mabe ya boye, mutema congolais. Congolais, pona nini boye kosala bandeko boye. Mbisi, tika mbisi ndenge nzamba salaki ye. Soko monaki aza muke akoli te, zongisa ye na mai. Zela kola bongo kanga ye, kyo kanga mbisi eza muke, après na sima nango osala makambo boye, kotiela bandeko no ba makasa osoki ye biloko ni na kata mbisi mbisi bima munene. Mutema mabe congolais, congolais.